15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bibotu tomo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Mbote na bino banso bande ko banda 15 minutes ya masano pe bandeli ya poso malamu na bino banso mbaye bozudi baku malamu ya kolanda bongo edition na biso moko lelo. Bongo na 15 minutes ya masano moko lelo bande ko balandi tokolobela bongo liste ya ba Léopard A prime o ebimaki wuta mokolo ya mitano ya poso moleki pe tokosukisa bongo na finale ya 57e édition ya Coupe du Congo. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Bongo tos fongola basango na biso ya mokolo lelo bande ko banda 15 minutes ya masano kaka ndenge na ebisa kibino na ebandelete liste ya basani tukumi bale na mitano ezala ki publié wuta mokolo ya mitano ya poso moleki topé vendredi ya semaine passée. Sélectionneur national Hector Cooper apona ki bongo bayeba ko participer na éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023. Ndebozu nyonso na image pe commentaire ya 15 minutes ya masano. Sélectionneur national ya équipe ya RDC Hector Cooper auti kobimisa liste ya basani tukumi bale na mitano pona mikolo mibale ya yambo na tina ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. Ba Léopard Senior A bakokutana na ba Panther ya Gabon samedi ya poso mozali koya topé le 4 juin 2022 na ngonga ya 17h na Stade des Martyrs. Pe bakoyamba malisusu mercredi ya le 8 juin 2022 na 21h heure ya Kinshasa na Omdurman na El Hilal Stadium. Lokola elakamaki na boleki ya sélectionneur principal awa Ngoma Mokonzi Kinshasa na bobimia séance d'évaluation na comité exécutif ya FECOFA mwandambu ya basani oyo bazalaki na bokutani ya RDC na Maroc pona barrage ya Coupe du Monde FIFA babengami te. Lokola Cédric Bakambu, Dieu Merci Mbukani, Gaël Kakuta pe Christian Luindama. Pona Théo Bongonda aponomi te na ntina ya blessure oyo azwaki yenga ya le 15 mai 2022 na match moko ya championnat belge. Kasi Chancel Mbemba atikali po azwa bopemi pona maematali transfert na ye na club mususu. Boyei ya ba Léopard Senior A ekobanda o mokolo mwa mitano ya poso tozali topé vendredi 27 mai 2022 awa Ngoma Mokonzi Kinshasa pe RDC azwami na groupe I na Gabon, Mauritanie pe Soudan. Sika basani tukumi bale na mitano oyo baponomi pona éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 pona mikolo mibale ya yambo ya groupe I na Gabon na Soudan. Gardien de but Mpasi Nzau Lionel, Siadi Nguzia Bagio, Kiasumba Joël. Défenseur Idumba Fasika Nathan, Tisserand Marcel, Monde Kozatu Kevin, Zola Kiaku Arsène, Juma Chabani, Mukoko Amale, Ngonda Muzinga, Vitan Timba. Milieu du terrain Bastien Samuel, Kaembedo, Ngoma Fabrice, Zemanga Soze, Mutusami Samuel. Attaquant Akolo Shadrack, Malango Ngita Ben, Wissa Yohan, Muleka Jackson, Kizumbi Philippe, Kebanonis 15, Mecha Kelia, Okita Jonathan, Pebolingi Jonathan. Liste ya ba joueurs en attente: Lomboto Hervé, Issa Mampeko, Luzolo Nsita, Inonga Baka, Likonza Glodi, Pengandu Kayamba Joël. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Toti kabongo ba Léopard Senior A poto le Belasika 57e édition ya Coupe du Congo. Esengeli koyeba ete o mokolo moyambo ya poso mo tozali topé lundi 22 mai 2022 Bellevue akutanaki bongo na AS Mbudi pour la finale ya 57e édition ya Coupe du Congo. Bongo Mbudi nde abimi champion ya 57e édition eye. Nde bozu nyonso na image pe commentaire kaka ya 15 minutes ya masano. Ezalaki pona kanto ya finale ya 57e édition ya Coupe du Congo Lifkin nde Nouvelle Vie FC akutanaki na AS Mbudi o mokolo ya yambo ya poso tozali topé lundi 23 mai 2022 na terrain ya Ujana. Bakabwanaki bongo na mongete moko pona Nouvelle Vie pe mingete misato pona Mbudi. Sima ya première demi-finale oyo ekutanisaki Nouvelle Vie na Bomoko, pe deuxième demi-finale oyo ekutanisaki AS Mbudi na les élites, nde esalaki ete sima na yango Nouvelle Vie
na AS Mbudi baleka bongo na phase finale. Nyonso ebandaki malamu mingi penza po moko te na bango nyonso mibale alingaki kotikela moninga esika. Na eteni ya yambo ya lisano, bokasi etalisamaki na ngambu nyonso mibale kino yambo ya kokende na bopemi AS Mbudi atiaki mongete na ye ya yambo nde na nsima na yango arbitre atindaki bango na bopemi. Kaka na mongete wana moko oyo etiaki AS Mbudi pe na libungu tulu po na Nouvelle Vie. Obozongi bwa bango pona eteni ya mibale ya lisano, mwa kilo etalisamaki na kati ya bango banson. Nde kaka na bolembu wana, Nouvelle Vie atiaki pe ya ye mongete. Nde ekomaki mongete moko pona mutu na mutu. Si moya mwangonga, AS Mbudi atiaki lisusu mongete ya ye ya mibale, pe ya misato elandaki lisusu. Kino coup de soufflet ya suka, etikalaki bobele mongete moko pona Nouvelle Vie, pe misato pona AS Mbudi oyo alongi bongo final ya 27e édition ya Coupe du Congo Lifkin. Minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Lokola omo mesano lokato biso banson na suka ya lisano, président ya AS Mbudi, ba joueur pe ba coach ba pesaki mwa maloba na tina ya bokutani et ya finale ya 57e édition ya Coupe du Congo. To betina bango bandeko na yebi bango malamo pona sina beta na bango ba match amical. Na sina beta na bango ba match amical na yebi ba qualité ya ba joueur na bango. Yango moni que to besaki rythme te mais to se réserva ki ba s'épuiser biso to ça la changement pour na koluka ko tcha ba bio to tche. Donc za stratégie biso to memela ki bango, c'est-à-dire c'était bien préparé à l'entraînement. Secret na biso ezaka musala maman. Secret za musala na ba possibilité mo konzi atie pa ina biso pour être to ko salela ye musala oyo. Message ezaka ka moko hein. Ezaka moko c'est la méritocratie et nous avons mérité pour na komana sika oyo. Et sika pe to kende ba meka za pe na miso ya kotala po ba pesa pe jeunesse moi place mosusu ke ka ba équipe oyo ya kala kala wana. Vous savez, c'est une équipe très ambitieuse. Et en arrivant au niveau de l'EPFKIN, vous tous, vous connaissez les résultats. Quand même, on a tout petit peu trébuché bien avant la fin de la saison, après le départ de plusieurs cadres de l'équipe. Mais en s'inscrivant pour le préliminaire de la Coupe du Congo, on était serein, on a des bons joueurs, on a un bon staff. Et puis les comités, nous maîtrisons toutes les choses, jusqu'à faire rêver tout Kinshasa. C'est une victoire au match qui facilité. L'adversaire pas à se préparer en conséquence. Bon, vu que nous sommes supérieurs, on a eu la kisika que nous allons supérieurs, on a eu une réaction. Et ça a un problème de motivation, on était vraiment très motivés. Il y a un essai qui est au niveau. Bon, message nous va adresser à Bamassa Moussou. Bazalara toujours pensé à Moussala au Bazaïk au Sala. Donc, Batia toujours modèle de travail, toujours liboso. Il y a un essai qui est au place de nous à Tokoma. Le président a merci à continuer toujours à soutenir toujours jeunesse. Et qu'il est toujours en avant, na coach nangai na sengi merci na musala o apesi biso na saison. Kombo nangai sen kasha la balogi dans à présent à AS Mbudi. Final o ezaki facilité pour na biso hein. To beti ba match presque na ba kokipe na biso ba kayolo azali kolo. To beti na ba Saint-Christian. Ce n'était pas facile pour na biso. Pour na bango aussi, ce n'était pas facile, mais tu prépares qu'il y a une conséquence qu'il faut que gagner. Bon, ils ont motivation. Hein? Ils ont motivation. Les joueurs ont pendant 9 ans. Depuis dans la 3e division, tu vois que cette fois-ci, comme tu maintiens Pefkin, tu maintiens Ndunda, et le balango coach Rangamambo Ndunda, il a fallu que tu fasses la différence. Championnat, Bakonziambo, quand tu recevais la Baya, Bachabiso Maboko. Na minute, tu représentes Kinshasa. Tu voyager. Tu as dit que tu as fait la transport, mais quelque chose quand même moyennant bâtir la équipe, même pas Bisso, même pas Bao Bakoya, parce que ce n'est pas la première fois ou la dernière fois. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo.
Totika Coupe du Congo bandeko wanda 15 minutes à Masano Potolo Belasika Sif Pard ezali nini. Ezali bongo Centre international de football, d'organismes, de projets d'appui et d'assistance de réinsertion de détenus. Nde yango Sif Pard Namolai. Bongo équipe eye ezoka formation na Sif Pard. Ekutana ki bongo na AC Kuya Posomoleki ezala ki bongo na terrain GD à Lemba. Dete union sur la image pe commentaire kaka 15 minutes à Masano. Plaisir nanga est vraiment immense parce que Bissoloza Academy, où ils ont équipe Ligue 1, ils ont petite équipe T, ils ont la figure malam na Ligue 1, pour tenir Kouya en échec vraiment. Nazan et Sengoya bananga. Secret nanga Nazan la groupe non est bien. Na santa que ba o babanda ki ba limbaki, il fallait na sala ba changement, na sali ba changement, yangwe payer ngai. To travailler dire pour la prochaine match to gagner. To une défaite, to salinil. Prochaine match to sal ba effort les sous pour to gagner match ya. Oui quoi. Quand to lo bagi la fois passée, décision ezala ke bana ba perfectionner football. Na kanisi omoni omoko ndenge prestation ezali, ku eza équipe moko ya Ligue 1, ndenge yebi ba équipe ezala une. Mais ndenge ba lebeta milelo la fois passée to zaki na défaite, lelo to remonter pente to za déjà na égalité. Je crois match prochain to robeta na Dibumba ou bien Renaissance El Mukuna Nzamba osunga biso to ko bongisa lisusu na kanisi to gagner. En tout cas, tout le monde a déjà système na bango ezalaki kino ba ko gagner biso 2-0 mais na ngamu na biso to saki effort pour na ko kumeka ko ajouter moi ba joueur ba ko remonter pente ndingo Monique na kanisi omoni yo moko ba ko changer pour même mi-temps. Équipe mobile va changer deuxième mi-temps, va changer 10 joueurs, mais bientôt changer comme 3 joueurs pour la couper ça moi coup de pouce. N'est pas remonter pantuana mais na zane sengo makasi comme on a ke bana bazoko évoluer malam. To sengi kana ba mususu ba Monique to ko beta na bango ba ya to beta po ezali pe ko pesa biso su courage makasi. Pour na biso ma eza ma bien makasi, sali biso ma bien makasi ko beta na équipe. Wa zo beta lina fuji, sali biso ma bien makasi pas déjà ils ont apporté biso un plus na ko beta na bango ko sana bango ni. Donc et ça libiso bien makasi donc de sengo makasi comme na kobeta en équipe et je évolue à niveau linafouche mais ko tenir bango l'échec chiko sana bango ni ça le rapport na biso za de tenir bango l'échec ça nango ba alors kobeta quand même une équipe linafouche ça nango dans difficulté de ça que mesinga bongo faut observer bango ko tala bango mais moni deuxième mi-temps quand même de ça l'effort donc tout ça ma balle beta minango normal. Oui ça arrive ya maramba balle ça sikate ça la magame. Na sentir que na première mi-temps de biso to beta ki to zaki vraiment à disposition na biso ezaki en place bango pe ba meka ki na debi ko meka ko ya ko boucher biso mais après ba ki ko fongama et puis to zaki debi na deuxième mi-temps ba yesu ko essayer à ko remonter lisusu yango mona bazonga na score ya DD. Bravo na féliciter bango bazana ba jeune bien ba jeune au ba monter puissance na s'appelle vraiment na Sif O donc centre OESA vraiment elo moya bien donc au fur et à mesure nde bazo beta bazo mesana ba ko ça lelo moya bien pe ba ko tirer pe ba joueur mususu le mususu ba ko bima pe na niveau A pour l'équipe nationale ba servir pays. Non, une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, j'ai apprécié. Ils ont des jeunes qui savent jouer au ballon, c'était bien. Nous sommes en train de voir l'équipe regarder les enfants comme Baouti na repos et les Gagimingi. C'est ce qui a fait que dans la deuxième période, ils ont pêché un peu. Mais c'est pas grave, on va essayer de les booster pour qu'on puisse très bien jouer contre Don Bosco. On va continuer, on va ensemble, Moutou a encadré, on va continuer l'encadrement. Et il y a des bons éléments, c'est à eux maintenant, il y a pour promouvoir les éléments pour venir à Malam. 15 minutes à Massal. Jamais Zala, jamais Salamana TV Moko Awana Léo. Na lokasa e ya Sif Pard bande commanda 15 minutes à Massano to sukisi bunga édition na biso ya mokolo malelo na lobaka tango nyonso ete sa yeto bakanga motema tango na présentera bino 15 minutes ya Massano ya solo soki to komiti bi pai bozali pe mosa ezo sa makitoko ezali grâce ya Sindi Mambu azaka tango nyonso sima ya caméra nde tokutani mbala ya sima pona masolo etali kaka sport.